On a besoin de Kimbangu, Fuma Bampv. Mukolo na biso yende ACP na mamongo na osana bakoko. Je travaille pour l'intérêt Kimbangu na bancetre. Bangunza ebele. Na misuso baleka na plateau na yo na tala ngo. Ba lobite ya na leki bango. Na leki mutute na lobi tout à l'heure na za l'échec. Mais na on a zo maîtriser bangunza ebele. Na ba o baleka na ba télévision. Na ba o baleka raté bazan enseignement. Au moni guerre spirituelle oyo Fumukimbangu ayebsa biso. Tokokuta na guerre spirituelle. Vous savez la guerre spirituelle les amis. Tobunala bakadi mpemba. Ba fina biso kingo. Toto betana ba minduki ya molimo. Ezali guerre scientifique, la connaissance. Ya ko éveiller conscience ya batu. Très bien. Tant yo za ko éveiller conscience ya batu, ba misusu bazali ko endormir batu, bala mukati. Il y a certains ngunza ba na bansenement lokuta. Misusu ba mitombola. Na ba kilongo na ba sambela ba. Misusu bazali ko titia Fumukimbangu ba mitia na même pied d'égalité na Fumukimbangu. Te charge na comprendre. Charge ezaka ko revenir na église qui mangiste tendo benyango na ba courant na nyoso. Mais parce que ba to lelo baloba ke lelo so lelo peuple azo kango la mateza par rapport à l'église na. Mais ce que ba côté ya bat na balabala baloba malobani. Pour le bi charge. Ce que bon e ba ki na balabala pour ba ke lobani. Que Jésus-Christ a envoyé Simon Kimbangu nde baloba. L'église qui mangiste baloba. Ce qui est le Congo comme n'a pas si. Le non la vérité. C'est l'église qui mangiste oya kamba. Et ça papa qui a na ba dept na e. Mais faut la vérité. Ce to la vérité te bat ba bikate. Si comme message ni ba memela bat na balabala. To continuons landa Jésus au moment ba biso otozo souffrir na bande ko belé to bimisa bat na christianisme. Mais bango kuna batanga la Bible. Bango kuna ba élever à Jésus. Biso tozo ko éveiller conscience bat bango bat baza ko endormir bat. Là-bas c'est la religion. Mais biso to ba religieux ta ce comme message ni ba occuper ça bato différence c'est ça te bango l'église catholique ba détruire bato d'abord pour na ba livre monté parmi ba livre notangi et ça livre o e bongi pour na lobi ko ba indo et ça ti et ça li plagier christianisme et le christianisme mo ba pesi ngo forme na Kikongo bangunza mutu bazo bundisa kingunza olobi bangunza mutu bazo bundisa kingunza ponen parce que bangunza bakoko na biso ba papa mbumba samui ba matai monda ba papa ndo sima otoko ba papa na nyonso mpadi ntwalani et consort ba bundi pona kingunza zo forme ya kingunza biso to kuti poto continuer et ba génération o ba yesima ba bandi ko bebisa musala o ba papa na batongi mais longi o Fumukimbangu lobaki aroya ko préparer arriver ya Kwatulendo na ba kombo na zali na bakombo tangi azali lendo na forme physique tant que mukonzi mboka oya ya ko stabiliser auto bengi les trois piliers Congo makuku matatu malamba Congo kinkule zonga na place na tambusa mboka ya omoni bato babenga ba roi divin batika na bon donc ya omoni bato babenga ba roi divin batika na bon donc ayena d'abord c'est quoi Kingunza c'est Kibonzambe et Kibonzambe c'est velela il faut za la paix tout mutapusa pembeno aoki solo kitoko atali tenio la tia sepel na ngwa luli yango obtenu no kokota nango partout mais ezala toujours na ba symbole traditionnel nazala bien coiffé maramutu kitoko so bato bamoni ngala rasta parce que na lingi suki na ngeko la bato basimba ngo te po suki eza bantenne ba vibration mutu na ngaba ko suki eza bantenne oui sko bande ko wana ba mesana ko mona bangunza bazala bongo te ba mesana ko mona bangunza na image ya salité bongo ya omoni so ba monyo na image moko propre au miso mona te au artiste au musicien ngakutu na sepela parce que ezola que travail on na sali to na salara ya repesa kingunza image moko ya propriété ezo monana très bien mais pourquoi biso ba kingunza bangunza otoza na kati ya kingunza toza na confession religieuse au mateke sentient pas na le kingunza netinga la confession botika lo mona te botika lo kota te ngai nga na confession c'est que Kimbangu aza nzambe te ngunza za mutu aza na révolution très bien aza apolitique a telemela politique ceux qui bazo sala mabe parce que bango baza na courage à sala ngo même bo s'attendre la bola monter na part ya politique actuelle hein boza toujours dessus olobi ben oui ya ba bia minonde ba pesi no musique ndombolo bobina distraction ba pesi no ba bouteille ya masanga bo langwa na ba bar bo bosani mambo est important bango kuna ba piller to bino bo sto bo kuta dia ba violer bande ko na bino misuba batiki bino na alléluia amen voilà l'église wala nyoso to na ba nyoso to baza même idéologie très bien parce que herbino bo sutuka trop tard dia bande ko na misuba violer bango
ba piller bino misusu ba kina la bango etangi après bon molela o Jésus wa biksa bino kasi Jésus muta piller bino oui kaore kuna peuple nezo sepela na ye ezo betela maboko batika lo ke cimetière morote mais est-ce qu'on a eu ça Félix Tshisekedi peuple azongela yo mais na yo c'est le remoko c'est là ba on kolia c'est là ba on mai c'est là ba on courant ba batanga kelasi bazo rasoso babeli mais na yo c'est cimetière mbuta na yo c'est le remoko Traoré ba stabiliser mboka na bango est-ce qu'Afrique est biki est-ce qu'akenda cimetière est-ce qu'Afrique est biki donc biso soto ke cimetière Afrique biki mbuta Congo ezali destin ya mokili ya Afrique mukolo Congo ekobika Afrique mombe biki pe mokili biki na biso ba utaki tokundola buso kasi baye ya Kongo balingaka bakwena bango te batikaka bachasseur babomaka bango ndenge batika bakanga prêtresse kipavita ndenge batika bakanga mfumu kimbangu ndenge batika bakanga baboma batumbanga lumumba na muzeka bila lobilobi tozana mingi ya kolobela esikani. Très bien. Mbote na bandeko balandi nyonso ya émission tokundo bosolo émission bolinga émission epesa bino mayele pe boyebi tango nyonso oyo boyebaka bongo ko zappe na ba télévision na bino boyeba omona bongo ndeko Joseph Ndombasi nde esika pe bosepelaka pe mingi mbote na bino nyonso bana France bana États-Unis bana Japon bana mvuluzi kimbangu nyonso esika ezwa bino to pesi bino mbote parce que esengo ezalaka mingi tango biso tolekaka tosepelaka mingi na pe na confiance pe fidélité boko ba opesa pa na biso nde yango ezalaka esengo na biso mukoma lelo toza na esengo ya koyamba po na bino mwana nzila Kongo o ezali bongo mbuta makiese nde tobetane lisolo moko anakati ya esika oyo ekozala bongo prophétie ya Mbanza Nsanda. Prophétie Oapi ekoti mama na désordre na nzila Kongo na niveau moko incroyable. Bangunza bayeli biso désordre na esika bate ya batu. To balakisa batu vrenzela ya fumuki mbangu bango bayeli biso nde masolo masapo pe désordre ya kolia batu mbongo. Éviter est-ce que nakati ya prophétie fumuki mbango alobaki mambo bango bakoma salela biso lelo tote koloba na batu ke bay bakolongwa bongo na christianisme po balanda bongo nzamba bakoko bino mona boza na nzela ba nzambi ya nzamba bakoko ngo boyo se comporter ndenge nini prophétie koti désordre na milieu ya bangunza prophétie koti désordre na milia bena Congo nde mko alelo to obeta ona oesika tozolo bela bon likambo etali ba confession religieuse de to tout na pe question et pas invité na biso mko alelo est-ce que ezalaka na tina ba confession nyonso to mona wana est-ce que ezalaka na tina to lo bango alelo o ezala émission to kunda bosolo to bomba bosolo te parce que ce to bito bomba bosolo et aux abongo ndeti tozo tika tozo bomba bombe mo retardement lobby o ego exploser bana Congo donc ba ozanga ta muta kobatela bango so tozo ngina kata prophétie fumuki mbangu aloba na biso loko moko ke longi akoya o ya okoma bongo livre. Est-ce que longi ngwaya to ayate toka ki longi moko meto koma na ba longi tala ebele na niveau moko bogondi mate soki toye fumu mwanda semi longi papa nkusu longi papa masambukidi longi yekutu double fonction roi divin jouye papa wasambula longi papa menga longi roi divin double fonction papa atoli roi divin Eli Kapen Kanimbo longi et roi divin. Oyo prophète Malonga Mambala longi roi divin ya Brazzaville. Oyo Ntinu Congo longi. Oyo papa Sunganetadi longi. Combien de longi aux prophéties ya Mbanza Nsanda bimiseli biso. Ba livre sacré Tokolo Bakute Makongo Siku nouvelle soki vérité Keluka Mbanza Nsanda Kukiele tale bela ba livre sacré. Question ko tuna ma awa. Soto bile loto landa kimbangu. Na ndenge suwe ya batu nyonso ezali.
to na ndenge suwe ya bino bangunze zali to kolanda kimbangu oya nani est-ce que kimbangu alobaki ke balongi bakoya ou bien longi akoya soki to lobi o te bino ba atakaka ba faut attaquer bino parce que to mona kilongi yango bo sa nango eloko te ki roi divin ngo pe bo sa nango eloko te do to mona bo sa ba roi divin te ba roi du pain Ingeto. Hein? Boza ba songa nzila te ba songa mfinda. Ingeto. Bozo kotsa batu na zamba. Professeur koti désordre. Fumuki mangwa tikaki boete. To beta masolo ngalelo. To kundola bosolo. Mbote na ombuta. Mbote yenge keno mbuta na ngai ndombasi. Yenge keno pe na bandeko bozolanda biso bisike zomi bino partout na mokili. Yenge keno na kilongo mbanza bilaka pe na bangunza nyonso batombolaka fumukimang lokola mozalisi. Matondo mingi mbuta en tout cas esengona ya mbona plateau oyo. Ingeta miko elekaki na talaki ba image na yo oyo wapi. Ozo panza sango ya fumukimbangu na niveau mo sakanate. Alors après élément wana nde na roya po na meko tuna motivation nozwa kyango wapi. Régis soki tozanzela moko meka otela biso élément ya mbuta total comment bota la koma engunza habite il faut nazwa likambo na maboko na panza sango ona esiko batu wa komate na esika bino botika la kana kati ya kilongo bondo lianga batu ba mbongo bondo ozwa karabasa batu Mbuta a préféré akende a panza sango na wenze Mbuta a préféré akende panza sango na ba rond point batu ba mona eli boma mais abiki sabae o bazana matoi Mbuta Régi pesa biso na élément na parce que tant on lo baboye quand les hommes mata déjà parce que batu musu ba olia ba mbongo batu musu ba souffrir na Nzambe fani na mabele oyo Nzambe za mbeleke Nzambe vilonisama na lokoso na ngana yo bayindo kobalela kimbangu il s'est manifesté. Moi je parle pas de kimbangu de Kamba mais je parle de Fumu Kimbangu bien Tumulwa oyo s'est manifesté depuis Kala en réalisant ma minene na mabele oyo pe na mercuri o moko tatikala kosala même la Bible sate nazobetela bino quelque part sur la Fumu Kimbangu bokotanga Bible ebiteke la fe omona moto asala makambo ya bongoki Alors tout Nzambe, encore omniprésent, élection, na moment partout. Et na histoire de l'humanité, il est le seul qui a omniprésence. La même moment dans la prison Bazangourou, la même moment dans la prison il y a Chaba, la même moment dans la prison il y a Bouta, la S, la même moment dans la prison il y a Banal, la même moment dans la prison il y a Brazzaville, Moutoumoko. À même moment, à Matia, à Viala Mindele, tellement Mindele, on nous sommes à la baïne de Ketozaki, Batu Pamba, et si le lot aux Arabatu Pamba, pas la parole. Kimbangu, à l'attaque costume, le roi Mindele, à se transformer, à Papa Mindele, à Diomorona Bango. Tant on va quitter l'aéroport, Yamaya, à Zoli et Mongé à Baïmaï, Kimbangu, Patali Basuki. On s'est retrouvé la mission de Yannick. Attendez la Kimone, on dit trace à chien, on va l'eau comme la prison. Bakanier, Badani la Kishasa, la prison à Bandal, du fait dans la Kimbangu, quand on a la prison pour ceux qui vont à Zali. On dit, pas au salaire, Badani la Bazangou, on dit, pas au salaire, Badani la Bouta, on dit, pas au salaire, à n'importe où, un jeune doit s'amuser, Mathieu Sigamo, à Zoli Moko. Nani akoki kosala mabongo soki aza nzambe te bino bobandimaka aza nzambe mpe ezala mundele soki aza motu mwindu nako ezala nzambe te mundele aza motali mpo na bino soki bamindele bayela bino kibo nzambe e pourkoi bayela bino sida pourkoi bayela bino coronavirus pourkoi bayela bino malaria oyo bobelaka et pourquoi bazokile mabele na bino oyo bazomona na este wana eza barwande te babatami na nsima. Merci beaucoup na régie na élément auto proposé bisoma to sepeli makasi hein to sepeli makasi en tout cas merci Mbuta félicitations nana idéologie wana ozu yango wapi pepo na nini
ko prêcher kimbangu na wenze na bakwan lokola ba pasteur ba sala ko prêcher Jésus. Mais pourquoi suivre kimbangu? Ingeta matondo mbuta na ngai motuno na sepela ngo makasi. Ya liboso ezali bakoko batalisaki nga avant ya na poto parmi ba prérogatif o ba pesa nga na musala o mambo fona sala ya besoin faire partie. Et puis ami balé ezali rage moko boy na koma nango tango batu bazo négliger bazo kitia fumu kimao tellement na lingaki mingi tellement na lingaka bakoko mingi na fandi na bi non c'est pas possible tozo te na ba kilongo la biso message ezo komara bien te tozo sala ba émission de tozo sala boy tolega partout na ba télévision ezo simbara te très bien mais ça toujours na bato bazo reconnaître valeur ya fumu kimao te na bakoko na bi bon tellement nga nazala nga pe muta fierté nazala nga soki supérieur te naza mutu pamba po naza serviteur ya batu tout po biso bangunza c'est servir les autres, c'est être au service des autres. Très bien. Donc comme naza na service ya batu tout naza l'échec ya batu nyonso donc faut na kota na service là. Mais lelo ça le contraire hein, lelo bolongwa bana misala bokoma ba patron parce que lelo bokoma na batu bakoma okengela bino bien munduki lelo bokoma rouler kolekana batu obola ksanzela. Et ça le contraire, Léona Baninga na mususu mbuta. Bon, kotambola na mutu kena on peut m'habiter za moyen de transport. Pour ça na ba garde. Bon, on est idéologie na bango. Mutu mwa poussa te, so ngo poussa na peme na papa te. Nde ya mwana idéologie. Bosoli woni ngoya. Ba garde na ba okanga liwa. Voilà. Ya on délicat. Meilleure protection ezali lorsque zo tambola na bosolo kati na bokoko na fumukimo. Protection solo ngwana. Continue na idée na. Donc, Nathalie Nobino bande ko na biso belé bazo kufa. Pour rendre dans le message Goloba, aussi longtemps, bah Bena Congo, bah comprendre que Kimbango aza mozalisi, bah se réconcilier na bah côté autobengi bat bah kufa, na bah mami wata, to demeurer toujours na pasi, to lela et bah pasteur bah continuer au pied bande ko na biso, na habité, na landa pe bah maman, to bande ko bala bah winzi, pour ebele bah na accès internet te, ebele pe bah la moyen roya na bah kilo na biso te, na winzi pe télévision ils allaient rater, donc peut-être ceux qui basent message et qu'on s'en bon pour payer a besoin non yo mona loga wenze batikela nka ba pasteur pour le loba tsela mégaphone tout d'ailleurs oh vidéo au moniteur na yaki ko ta pasteur mo pas oté malamo na ebisi bango ngana yako senga mabonzati pour na nango besoin ti obuki mba moko au contraire on a un problème on a besoin le moro na privé à lukanga ton aussi ça na ko aider financièrement mais on a besoin de bino bobika bozala délivrer. Mon intérêt c'est ba amina bino ezali conscience na bino ezaba mbo na bino ti pour na bonga na ngate mais na zape na possibilité o aider bino donc na sala ngona amour pe na sala ngo à chaque fois ti le na sala ngo ba vidéo ezebele donc na sala ngo rapport on a besoin éveil à conscience on est là partout batu ba bika ba comprendre qui est Kimbangu pourquoi faut to le bela ancêtre auto bengi bat ba kufa tout le monde a la harmonie na bon donc voilà c'est ça. Mbuta tango tala ba mangomba o lelo eza o lelo e mati sami dotolo banini o lelo zo tanga mamakasi exemple ba kimbangiste o lelo zui ba sima otoko tango tala rango o milobela kanini parce que lelo so toke na témoin de Jéhovah o yo mona ba former ba évangéliste bazo kota na banzela bazo ke ngo évangéliser pour na Jésus so ke ina ba église de réveil au mona ezana groupe ya bato basalaka musala wana pona kokende kobenga bato bakota pe na nzela na bango nini esangaka na mangomba wana ba ko former pe bato o ba ko talisa na bato qui est Kimbangu fumu yango na tuni omi lobelaka nini tango mona acte bon donc on répondre na trois formes on peut sur trois éléments où est ça la caisse à la bombe d'abord premièrement bandeko ngalelo vraiment na loba ba vérité moko makasi toke mbuta fungwama parce que na la besoin te po batu balinganga mais na besoin de Kimbangu fuma ba PV mukolo na biso yende asepela na mambongo na osana bakoko je travaille pour l'intérêt Kimbangu na bancêtre d'abord premièrement bangunze belé bazan enseignement olobi mbuta na bandeli j'assume mes propos bangunza ebelé na misuso baleka na plateau na yo natala yango balobi te na leki bango na leki mutu te na lobi tout à l'heure naza l'échec mais na on a zo maîtriser bangunze belé na ba obaleka na ba télévision na ba obaleka raté bazan enseignement ti
Pour nani lobi bon Mbuta. Parce que d'abord ce totali ba propos na bango je sali mutuna féliciter vraiment j'encourage parmi bato yambara na yebsa ko même en privé. Oui. Les ande ko na biso fumu Congo awsala litimo munene na pesi oyenge place ozali mpangi. Donc mais yepe na quoi na ba reprocher kaye ngape ba reprocher azakanda fumu Congo loba eza nature na ye a place donc atala raté onani eza nature na ye. Donc ngala loba boy bande ko na biso bangunza bana enseignement te. Pour la bango baby il faut maîtriser côté mbuki. On a zongi ce qu'on a fonctionnement biso ki longo ndezala. Mbuki cela veut dire ko guérir ka batu. Côté qui mpe ko bikola même ngape na bikola. Oh atie tembe aluki ngala privé na bikola mambo fina. Bikola. Ben oui. Ça pas na pe bascule salamaka. Oh maintenant la vidéo son bina l'action mona na sala bascule. Ozo sauter pena. Mais na sala ça va to bascule na bikola. So na kilongo mona ngo ba vidéo peze belé so côté même na ba réseaux sociaux ba vidéo na ngeza partout. OK. Donc c'est très bien pour tous aider ba vie à batu. Mais enseignement est très important parce qu'il y a un des autres délivrer batu. Très bien. Au moins une guerre spirituelle oyo fumukima wa yebsa biso. Tokokuta na guerre spirituelle. Vous savez la guerre spirituelle les amis. Tobunala bakadi mpemba. Ba fina biso kingo. Toto betana ba mindu kya molimo. Ezali guerre scientifique, la connaissance. Il y a réveiller conscience ya batu. Très bien. Tant que vous avez réveillé conscience ya batu, ba misus bazali ko endormir batu, bala mukati. Il y a certains munza ba na enseignement lokuta. Misu ba mitombola na ba kilongo na ba sambela ba. Misusu bazali ko kitsa fumukima ba mitia na même pied d'égalité na fumukima. Misusu so ke cimetière et bele ba ngunze be a tout à tolo ngala za ngunza. Vous savez c'est quoi les kingunza? Les kingunza c'est être en harmonie dans la nature. Pena ba koko na oto bengi ba ancêtre autrement appelé ba kufi. Ba kufi na ba mémoire na bango zapi. Na cimetière. Bo benga ba na musika me bokindo hôtel bango ti. Mais tant obeta ma solo bankunda, oto bengi ba cimetière, ba muna ngo mabe. Et je maîtrise très bien mon oloba. Na ebi pe bango belé. Alors bazan enseignement ya malonga te, ce ko ba transmettre na batuni. Olobi tango batu ba kufi mémoire na bango etika la bona cimetière. Nana fongola moi petite parenthèse. Balobi que batu o bakufi bazasu na mémoire te pe bakoko ko pesa biso pe solution te. Nabi mémoire ya cerveau te. Nabi mémoire dans histoire. Dans histoire na bango dans un lieu de référence. Alors pourquoi mutu o déjà kei et loko zo fonctionner sur na katineza te mais photo que nous consulter toujours des questions. Même Mbuta na loba qui on a émission précédente to salaki. Quand vous dites de Kokufa, Kokufa d'abord c'est quoi? Les alliés changement ya état. Les alliés changement ya monde. Les alliés changement ya vie. Tant que l'on a ndako oye a na chaîne à télévision okufiti. Ben oui. Tant on peut ozonga okufi. Kokufa ne veut pas dire la mort na sens au bino boye belon ya français la mort que mutumo akufi akeli bela non. Kokufa za changement ya état, changement ya vie. Tant to la to la mukato kufarati. Olali olota ndoto. Ndoto nezani. Ben événement ozomona ndoto parce que moli moné bimi. Ezo tambola, yozo vivre be événement na. Et be événement na ba benga on a kombo ya ndoti. O yozo vivre na butuana. Okufi po moli moné bimi. Po ba misupe alala bonga la mukata ke libela. Oui oui. Donc voilà to kufara mikolonios. Mais d'abord on a ba koko na biso. Ba koko na biso tant to lobi to kokufa cela veut dire quoi? Ba bimi na corps nga na tona. Le corps physique. Le corps physique est maman na prison beaucoup imaginer. Parce que les corps mo est tellement faible. Les accords moi dominé dans bas sentiment, les accords moi très limité. Les accords est bela. Pour ancêtre na biso na mokila molimo ba bela ati. Alors, le fait que tozo porter corps ngana otozali, toza obligé à faire un travail moro très dit pour ton arrêter à prison. Mais bango ba bima la à prison yango. Ba comment ba être illuminé, ba être christique, pour ba sanctionner, obo benga leoin. Obino na voilà. Obino na christianisme, bobengi Jésus-Christ. Christ, comme Christ, on est dans nos propres moutoutés. Ils allaient atteindre degré d'élévation élevé, être christique. Donc, Mouto a dominé mes émotions, mes sentiments, mes blorananis surtout. A comme il délivrer, a eu élévation, a au contrôler nions en même moment. Est-ce que Mouta bongo, au bengue faible comment? Mouta, on a la question, bah église on a nions autant au tala.
omilobelaka nini te beglise wana d'abord tokobenga beglise te biso na kingonza ya bakilongo bato baloba beglise ti lelo na bikato nini pardon kimangiste Simon Toko bani pona mambo ta l'évangélisation par rapport à ndenge osalaka bango basalaka yango te or bango ne mbako omema charge wana tango talaka omilobelaka te charge na comprendre charge ezaka ko revenir na église kimangiste te ndo benyango na ba courant na nyoso mais parce que bato lelo baloba ke lelo so lelo peuple azo kangola mateza par rapport à l'église na mais est-ce que ba côté ya bat na balabala baloba malobani pour le bi charge est-ce que bon e ba okina balabala pour ba ke lobani que Jésus-Christ a envoyé Simon Kimbangu nde baloba l'église kimangiste baloba ce qui lelo Congo comme la passe le no loba ba vérité c'est l'église kimangiste oya kamba et ça papa tianga na ba depth na mais faut to loba vérité ce to loba vérité te bat ba obikate c'est comme message ni ba memela bat na balabala to continuer landa Jésus au moment ba biso otozo souffrir na bande ko belé to bimisa bat na christianisme mais bango kuna batanga la Bible bango kuna ba élever à Jésus biso toza ko éveiller conscience bat bango bat baza ko endormir bat là-bas c'est la religion mais biso to ba religieux te c'est comme message ni ba occuper ça bat différence c'est bango l'église catholique ba détruire bato na bikende na olo bato belé ba sepelité mais c'est la vérité ah bon le bito kundola bosolo ti to kundola bosolo dans l'air du verso ko bato ba bika parce que soto comme maquiller vérité bato ba bika ndengeni très bien merci beaucoup Matondo mingi to la sa vérité kazaka te fongolande vérité mutunyo so ay bakobiki sama esika zwami raison pour laquelle na tuna question moko deux fois boloba journaliste azozongela ka les mêmes questions azozongela ngo ndenge ninga bi nazongela ngo po bosolo bima donc koza na question ana kozongela yango za problème te mbuta tozobeta masolo ya prophétie mbanza sanda Matondo o retena ni na kata prophétie wana na retena ebele d'abord na oza motuya baloba mutu mundele akokoma mutu mwindu fumu kimbanga lobango ezalaka samedi le 10 septembre 1921 na Mbanza Sanda mundele akoma mutu mwindu akoma mundele et fumu kimbangu alobaka isusu le désordre spirituel s'installera avant l'arrivée ya mutoto bengi kwa tulendo. Très bien. Fumu kimbangu na toucher ba point par point pour exemple mulaito lobila phrase mon oui. Alobi ma personne spirituelle sera humiliée, to vivre en haut déjà. Et puis deuxièmement ma personne physique plutôt sera humiliée, to vivre en haut déjà. Et ma personne spirituelle se mettra au combat pour na ba hindu. Aloba ye ayaka pour na ba ndebolo ba lelo ba congolais te ya Congo central to ya RDC ma ya pour na ba hindu nyonso baza partout na mokili. Aya pour na robikisa bon. Aeloba lisusu longi moko boye akoya pour a préparer batu na boyeyi ya roi divin to benge kwa tulendo. Très bien. Voilà. Par rapport on a lobaki mbuta na ebandeli introduction na ngeza ki tellement makasi na niveau que bangunza ba pesinga kanda. Oyokaki on a lobaki. Na kati wana so totali balobaki longi ndengo to loba na biso mais lelo to komi na balongi ebele na tanga pe bakombo na bango to komi na ba livre ebele makongo nsiku nouvelle vérité keluka e komi ebele mbuta na ba livre wana nyonso livre nini oyo monike to oyo kanisaka lelo so batangela ngo peuple ko pesa batulobiko ya ba esprit na bango to longi nini oyo fumuki mangu atikela biso na kati ya prophétie parmi ba oyo ba s'afficher na kati ya liste o liste balongi d'abord pour na ba livre monté parmi ba livre notangi et ça livre o e bongi pour na lobiko ba indo ezati livre mon côté makongo ya ne mwanda semi na bandeli na ba livre tout na ebi ba kombo ba livre na nyoso tout na zo peta entanga na ba livre tout oyo tangi wana livre mon côté e bongi pour na lobiko na biso ba indo ezati pour nani mais ça plagiat religion. Ils allaient plagier le christianisme. Et le christianisme, moi, je suis en forme na Kikongo. Si tu as un livre, on a un verset. Ils ont référence à nous. Il y a la Bible. Puis il y a une histoire, il y a une lokuta. Il y a un livre. Mais non. Il y a un epselo morombuta. Et il y a un bandeli. Bangunza mutubazo bundisa kingunza.
Olobi bangunza mutu bazobundisa kingunza ponani parce que bangunza bakoko na biso bapapa mbumba samui bamatai mwanda bapapa ndosima otoko bapapa na nyonso mpadi ntwalani et consort babundi pona kingunza ezwa forme ya kingunza biso tokuti po to continuer et ba génération o ba yesima babandi ko bebisa musala o bapapa na batungi mais oui il y a aussi batu misusu pe ba osala na ndinga malamu po ba o pe ya malamu bazo bunda po etelema ba o ya mabia na bazo bundisa ngo po ekoya mais ba oni so bola ta casquette mo ya kingunza biso na bokoko na biso pour le moment tozui livre te o fumukimanga lobaki to reçoit livre o ekotambusa biso ba indo ezati to zongo tende na nyo d'abord to yeba ngona ndeni ke parce que d'abord yo mo za livre ngana livre bandeko ba olanda biso baza livre ah mbuta o balobelaki ezaki longi pena koya zela na expliquer zela na expliquer o bando tanga ba kombo en malgré na ngo besoin te balongi wana eza balongi te so lobi bongo wana biso to ndima te parce que ne mo ndanse mi ayaki awa azaki longi ozo papa nkusu aza longi OK papa Masambukidi longi yekutu na roi divin matabis papa wa Sambulwa papa Atoli Elika Pen Kanimbu Tinu Chikeva bawana nyos natangi balongi alors mbuta tango ozo tala balongi ana nyonso nani ozo mona ke yende longi o fumuki mbango atikela biso OK tozana balongi bazé belé même ngape bonaza longi mais longi o fumuki yo beso za longi landanga bien na oloba te zongela na bandeli okay. Longi veut dire enseignant to motei ozo pesa malongi parce que na kilongo on appelle ça malongi très bien donc na soté ya naza longi bomoni ba vidéo libanda na ba wenze partout na opesa malongi donc naza longi mais longi o fumukimanga lobaki akoya ko préparer arriver ya kwa tulendo na ba kombo nazali na ba kombo tangi azali ne mwanda nsemi papa wa Sambulwa na ba kombo tangi azali menga menga papa Atoli papa Masambukidi Tinu Chikeva oui papa soki sunga netadi tika no tanga ba kombo po de jotanga ba kombo na ba kombo yo tangi azali menga no tanga kombo nete pona créer polémique ponga na zangunza polémique te na kaka ndeko talisa batunzela alors soka azali soki azali olobi na ba livre nyonso eza awa livre o bato bakondimela eza te alors longi yango o ayaki o aza awa na kati ya liste o livre nini o ayena parce que balobaki longi il faut aya akokoma akozala instructeur oyo akoyeba kolakisa bongo bana kongo nzela pona koya ya roi pona kobongisa koya ya roi divin alors livre na eza nini OK matondo d'abord photo e banano kwa tulendo no ayeti très bien aye non ayeti na lobaki na prochaine na précédente émission kwa tulendo aya d'une manière spirituelle éveil de conscience mais kwa tulendo na forme physique tant que mukonzi mboka oya ya ko stabiliser auto bengi les trois piliers Congo makuku matatu malamba Congo kinkulu ezonga na place na tambusa mboka ya omoni bato babenga ba roi divin batika na bon donc ayena nuto olobi na ozonga kuna tozana yango bato bambengaka batika na bon tozonga kuna pona bike to koma kuna tozonga tozana phase ya éveil ya conscience qui vous dit que comme le livre ezate lobi livre ezalate c'est ça le problème parce que phase ya éveil de conscience et facilité tozé belé toza ko éveiller conscience n'est-ce pas que to ko lobake lokola encore tulendo pardon nani longi sia kendaki déjà ozaki bon mwanda nsemi sikonde to zelande retour ya chaque émission tangelanga te oza ou bien longi akenda déjà ozaki papa wa Sambulwa lelo to ko espérer que roi diva komi dana nzela bon ngana ebi tenter wana eza secret eza réservé na fumu kimba ngana ko préciser que oh comme nanzela to a comité non on les a maillé les secrets les a réservés na yemo fumukimo et puis muto aye bien wazati donc mutu na mutu fa dans la limite ne makambo yo les a réservé na yemo fumukimo mutu azo maîtriser wazati c'est ça le problème donc voilà et longa la roloba mais sikoyo photo e ba ke longi azana yi pe azala enseignement na ye pesama déjà obi longi aza pe azala voilà enseignement na ye pesama nango déjà pe bato balanda ye bayebi oyo ngana olobela bato balanda ye na Congo mobimba partout dans le monde bayebi mais ngana otanga kombote
mais na liste yo azali azali non tanga kombo tano 15 jours konga la muta polémique mais bozo boya kotanga ba kombo Te. za sauver neni parce que ce ba doit comprendre que longi wana ba tu ba luka ko que soit vrai enseignement parce que ba préparer ko ya roi divin ceux qui oyebi eke ozo bomba ye ozo tika ba tu balanda fumu na semi balanda fumu chikeva balanda papa masambukiri au moins te bo tika ba tu na kati nzela o ba tika lo comprendre te longi déjà il faut balanda non peut les mamans oza journaliste il y a investigation OK ça l'investigation non na be mission ko yambaka biso na bande ko musul lobby na pese élément muto akozwa courage à koloba à haute voix qui mangwaza mozali sazanzambe il est le maître des esprits o aloba to oye aloba loba référence à moi parce que les messages de base principal les a d'abord kotombola ki mango en tant que mozali très bien et puis deuxièmement kotombola bancetre na biso bakoko na biso bakufi parce que yo sala ba recherche so za na mutaloba bongo to aloba ka bongo c'est que yewana na otanga kombote na sala ba recherche voilà mais ngana na moni yo mutoloba ngo mingi te mais ngana za longi te ngana za longi ofuki ma koloba te ezaka yo mutoloba ngo mingi parce que partout au prêcher gaza mozali si boy na batunyo so baleki na tielo mona te ngana tombola ka ne valeur ba ancêtre na biso po eza bongo na tombola ka kimbango na place ya zo mériter parce que bande ko na biso bangunza bana courage à lobango te na ko continuer ko insister ne ba benga fumu kimora mvuluzi kimbangu misu balobara a Congo mwanda Congo babilo mo tobo yango te tata mokeli tobo yango te mais tata mokeli yango kozanga kombo ndenge nini très bien pourquoi toko tombola kimbangu te le roi mozalisi mais cela ne veut pas dire que ngane longi wana non en aucun jour bo mona ngana mibenga longi tonga roi divin non na linga kutu babilo kona te donc ozoki maka ko bimisela batu secret te na zabongo pété ozoki mako bimisela batu secret po ozomona okopanza mangomba batu te zanga ite mbuta te kolatsa nga charge wana te po ezanga te nga moko kolo nzoto na lobi ke nga naza longi wana alors eza nani faut na kotaka kombo te mbuta minute zo le kambuta te minute le gade tozo kunda le bosolo te bosolo kombona tozo beta prophétie en banza kombona na otanga te to passer l'étape comme polémique te Congo naza pona bande ko nyoso bangunza bino mo bomonia nambi fumu makiese ayebi longi mais atiki bino bopotana kaka balia bino bambongo pa bangunza 30 ya fumuki mbangu kopa bangunza tala ba église belé ya bangunza na Selembao parole ya bambongo te so bazolia bango déjà mbongo te mais po bango balingi mbuta tout ça c'est quoi les kinguza bazolia na ko bete yo lisolo bazolia bango mbongo te mais c'est quoi d'abord les kingunza toka batu balobaka kingunza le komako slogan mo kingunza d'abord c'est quoi kingunza eza molimo ezo ya faut que l'église pesanga quelques secondes expliquer le kingunza pour le lion ezo sala mambo merci tozana kina ngunanza le qui explique comment ngunza le ngu c'est bon maman le nza c'est le monde c'est l'être défini et indéfini donc cela veut dire quoi mayele to la science o ezali ko expliquer ki bon maman mutu azali na maîtrise ya kibo mama to mutu oyo azali ko maîtriser science ya kibo mama yonde ba bengi kingunza mama ya terme sexe ya ba principe oto bengi kikuku na kikongo on a lingala ba bengi na français ba bengi cuisine pourquoi cuisine parce que tozo mona nzungu ezali secret place force pe maela bo mama fanda o ezali ko symboliser les trois piliers Congo makuku matatu mabanga misato secret na ngweza parce que lorsque maman salara travail secret biso tozala raté tout le monde a encore tant ezala dévoilé na sane biso to lié ozomona donc ezali secret place maman zali ko rassembler d'énergie ba force ya monitant maman lambara nous avons les 4 éléments de la nature mai mabele moto mupepe o ezala rapetant maman le beza 4 éléments de la nature na lobaki un peu Michel Liboso très bien o ezali pe ko rassembler ba force na biso yango moni pe mama salela yango tant alamba tiaka mai zana faut mpepeza la so mpepeza te moto yepela te mpepeza na moto yango nezala mabeleza ni ba pondu ba biloko ni ba épices bandini eza bisimbi bien toto et nana zana secret non linga un jour à mbuta tozota 1 heure du temps te expliquer c'est quoi le kimbangu na forme spirituelle
et c'est quoi les qui mort en forme scientifique na kingunza yo poser nga ba question te yo za observer na bando détailler lo moko o comprendre bato misu baloba le kingunza bazo bebisa le kingunza kingunza za bongoti très bien parce que lelo to komona kingunza faut ça l'église na yo kingunza faut za la boye kingunza faut za la forme o ba on ba pesa parce que lelo ba comme confondre na musicien ba bi ke mbuta ana akende ka koyemba to ebite soke senga yake tinengozo ya ba mono na nzambala lukwanga to ba mono salité to ba mono mais bongo pourquoi parce que bangunza na otolo bango tout à l'heure bangunza ne bazo obstacle ya kingunza soto zongi kala ba 10 ans 15 ans passé so ba bingunza mutu tout image ya mona mutu mo za mandefu désordre suki désordre temabe par exemple mvuela na yeso la tiango c'est pembe mone toboka côté musu nzuluka donc makolo pembe makolo ngule za mabete un musu so abina balabala zotambola mona sapato epanzana donc image moko ya mabe to bi maintenant kingunza yango pesa ki à la base ya batu babo ya kolanda nzela eza image ya mabe yango moni batu musu bakoya te to moni kingunza d'abord c'est quoi kingunza c'est kibonzambe et kibonzambe c'est velela il faut za la paix tout mutapusa pembeno aoki solo kitoko atali tenio la tia sepel na ngwa luli yango obteni no kokota nango partout mais ezala toujours na ba symbole traditionnel atali yo propre normalement non ça ce n'est pas possible il faut na pesa kingunzo nga na sala ka valeur parce que yango de vinanga très bien po ebeba biso bato lelo to bunda bitumba ya ko réhabiliter o ebeba avant fona na teni mo de référence mais ezala ka kitoko so mutamoni ya luli yango nazala bien coiffé maramutu kitoko so bato bamoni nga la rasta parce que na lingi suki nange kola bato basimba ngo te po suki eza bantenne ba vibration mutu nanga bako suki eza bantenne oui na mokila molimo suki eza bantenne bako simba mutu nanga pamba te donc fona tika suki ebele po eza désordre te na pesa ngo forme na bon ça mandefu nanga yango moni eza bon siko bandeko wana ba mesana ko mona bangunza bazala bongo te ba mesana ko mona bangunza na image ya salité bongo ya omoni so ba moni na image moko propre au miso mona te au artiste au musicien nga kutu na sepela parce que ezola que travail on na sali to na salara ya repesa kingunza image mo ya propriété ezo monana très bien mais c'est que na kati ya coulisse bozala pe na ba teni o ezaki teni to la tango ka sona na kati to ezaleli o to za na ka sona na kati libanda na ofona zala ezali alors bango ba bimana ezalelo na ti libanda bah problème c'est problème dans moi donc très ça bien va changer hein très bien Mbuta en tout cas toujours kende molo to ebiete toujours kende na kochité déjà est-ce que Nzambe mambo pardon il y a solo hein na moni aussi mi mutu c'est que ça likamba grave est-ce que ba confession religieuse est na tina bon na kinimu ke na sujet ça fait partie de l'émission tout ça là pour tout le baba vérité d'abord na kingunza il y a pas la religion tant que la confession religieuse toujours ka kombo religieuse ebinyana et outi na komoni la religion la confession religieuse ezali conception l'église catholique na ensemble na église orthodoxe ba consevaki on a rassembler ba communauté na bango donc ezali idéologie occidentale ezali appartenance religieuse pour na lo bango bongo parce que na kingunza yo lobani entre temps les kingunza c'est la spiritualité ancestrale Congo et tozali na religion te mais tozali na croyance il y a ba divinité ebele par exemple dès tolobara tout à l'heure ba koko ba ancêtre bango na ba divinité et le grand esprit Congo kimbango donc tozali na kati ya religion te siko pourquoi biso ba kingu na bangunza o tozana kati ya kingunza tozana confession religieuse au mateke sentien pendant les kingunza au moment où les kingunza ezali croyance il y a ba divinité belé c'est ça la spiritualité et la religion croyance il y a divinité moko oyo bazo vénérer yango moni batie confession religieuse parce que biso tozana croyance il y a ba divinité belé dans les grands esprits congolais qui ment ça n'a rien à voir dans la religion parce que tokomi confession religieuse né. Pourquoi tu as commis confession donc religieuse? quelque part ce totali Mbuta Makie c'est nangambo na mona ngo bien te eza mabe ya makasi nga za romile du village na la kamo bete na za te na za la nga mutu ya mutu te na za mutu ya kimbango na bakufi na yebisa ki avant émission nga za romile du village donc eza mabe makasi
est-ce que vous avez une confession, ils ont empêché, même question na tout n'est pas fumukongo, est-ce que ils ont empêché bino boy ba quoi agir état que bangunza na ba différents problèmes aux se présenter na kata pays. Netinga la confession botika lo mona ngate. Botika lo kota te. Ngai. Nga na confession. Ah. C'est que qui m'a nzambe te. C'est que na commis religieux. Au moment où nous avons bunda pour religion et quoi na mabele, mais nous avons religieux. On comprend place comme bato bozo benga bangunza ba référence ya kingunza oh il faut pas quoi sa religieuse à prison ou kanyi ba congolais et baza komi benga ba religieux donc cela veut dire ba ozong sa sou ba congolais la kata prison biso to bunda ba congolais le but confession religieuse et ozong ça ba mais c'est la religion yomozo ka confession religieuse on en vient du mot religion donc ce sont des religieux au moment où biso to longola to bunda poto longola ba to ba religieux bazonga na spiritualité Congo to bengi le kingunza mais bango bazo prôner la religion siko ngai na bandeko mususu to sali tiona makasi to zonga suna kata religion to bimi na potopoto zonga na potopoto balongola bino force wana ya ko yeba ko bunda pona mona lelo bangunze bele o mona balo ba photo bengana christianisme na mabele na biso ekende aussi longtemps que bango mo pe bakena kotsa bakena o mikotsa na kata confession religieuse kuna et pas l'état azozwa bino même pied d'égalité côté SSC côté bangunza bazozwa bino même pied d'égalité alors comment vous audace ya ko loba ke bango il faut balongwa na mabele pourtant bozo futa même taxe ndenge mo bon on ezali fonctionnement l'état na biso pe ba mabe pourquoi baza mabe parce que o ezali kingunza ezali spiritualité mabele na biso ba SSC no teng na ba bilo wana mususu na ba catholique ezaki bonzambe na biso te et ba commissaire catholique ba benga ngo soki religion mère so ba bilo bongo église mère religion d'état voilà jusqu'aujourd'hui to na kati état là jusqu'aujourd'hui zana zonga na ngana expliquer le mot au moment où bango ba na kati religion ba religion na pas mike ezamaki mais au moment où il faut bisoto longo la ba religion na bango ne faut pas décider et longo pe ba binzambo il faut ici là biso na mabele na biso ba bilo wana kozala te surtout eloko yo uto loba bandeko na biso na nyoso to wana o ba koti na kati religion na confession bana besoin il faut ba diembela race masima ya l'état to ya gouvernement mukolo ba mona gouvernement sal mabe est-ce que ba maka sur dénonçant bazo lia na sima ya l'état peu importe pour barolia parce que yebisanga mukolo o ba mona gouvernement sali mabe est-ce que ba na courage de dénoncer la main qui donne c'est la main qui domine OK ngunza za muto za na révolution très bien aza apolitique a telemela politique ceux qui bazo sala mabe parce que bango baza na courage de sala ngo même butali ke c'est banda politique et bandi mamunango ya ba makamnyo sa mabe ozo sala na politique détournement muyibi et kezongi bango ba benga détournement to benga muyibi et kezongi et comme il a niveau que ba juger matata poni okoto balobi ke yeba ko juger président assemblée nationale a calé a bloqué bino bangunza bolo banini et tant que bino nde boza censé ya ko pesa bango pouvoir bozo mi lobela nini et tant que bana mfuluzi oyoka kikongo na yoka kikongo tokei réponse na personne nzembo Kongo ya ye Kongo bangunza ba ya ladio oh wasokondolo PVK ya la kwe Kongo bangunza ba ya ladio oh wasokondolo PVK ya la kwe on comprend hein mais wana za tigala nango Kongo yoka siko Kongo oyo po koma Kongo yozoluka bangunza ne fo ba réunir tokozonga na message oyo Fumukimanga lobi quoi tout l'endo rouya yemo ko kozala représentant na ye quoi tout l'endo ana sera un grand ngunza yende mutako stabiliser mabele na biso yango moni ba désordre politique oyo ezalelo et kozala lisusu te parlant na lobani bo s'attendre la bola monter na part ya politique actuelle hein boza toujours dessus olobi ben oui na ba fort nyos o chef de l'état zo sala bazo sala fort mo ba mboka nyos azo kende koluga kimia entre bazo sala fort mo te tambola na Kinshasa zo mutuka tambola par exemple za na limité comment rond-point nga basoki okosala ta 40 minutes c'est impossible ça ba 4 heures du temps nzela banzela nyos mabulu c'est ça la stabilité oh salaire minimal na Congo ezali $30 c'est la pauvreté ngana ko benga pauvreté moko aiguë.
tant bino botambola libanda mboka mbuta bino bozu moi chance à bima bima mboka ngo tant botala organisation ezakuna bomi lobelani par rapport à Congo oba kino balobaka butu na moi Congo eza paradis Congo toza na nyonso oyo mindele bamboka na nyonso baza nango te ba métro ya Europe musuna ba TG musu basala ngo na Iranium à Congo boye bien ngote et bamboka na nyonso eza stable c'est parce que ba piyara oyo ezali poche na biso ye ba piyara minonde ba pesi no musique ndombolo bobina distraction ba pesi no ba bouteille ya masanga bo langwa na ba bar bo bosani mambo eza important ba kuna ba piye to bino bo sto bo kuta dia ba violer ba ndeko na bino misuba batiki bino na alléluia amen voilà l'église wana nyonso to na ba nyonso to baza même idéologie très bien parce que herbino bo sutuka trop tard dia ba ndeko na misuba ba violer bango ba piye bino misusu ba kila na bango etangi après bon molela o Jésus wa biksa bino kasi Jésus muta o piye bino olobi Jésus mutazo piye bino pourquoi Jésus bato ba memela bino christianisme eza mindele bango mutu bazo piye bino na 6 mois mu Congo ba ya ba Rwandais o baza ba voisin na bino car bango ne bobenga communauté internationale bo osunga biso Jésus ya bomi bino a piye bino bobengi Jésus ya robiksa biso bokena banda connaît place ba représentant na e otobenga ba pasteur na ba catholique boki olela parce que banda ba banda kolela depuis Jésus kota na mabele na biso et là on y échanger na mboka na biso distraction na distraction ndombolo bar musique ba pasteur kuna ba kota bino ba retraite pour bosambela pour na mboka au moment où Jésus ngopé azala na eti toujours qu'il y a des mal en pur mais oui non pas ce exemple moko non mais mon malamon est l'oro mobo ils ont la carte de la Bible batanga na Genèse chapitre 2 banda na 9 ti na ba 18e Genèse 2 9 18 na suka nini partie moko verset moko na 17e verset balobi tango nzambe na bango ya Bible les dieux de la Bible asali Adam asali Ève atie bango na jardin d'Éden ayebisi bango a planté d'abord arbre de la vie na kati ya jardin mais atalisi bango abi mbumo bokolia te otobengi arbre la connaissance du bien et du mal oui parce que tala mutema mabe tikelanga mwata quelques secondes nazotika lobambuta tala niveau ya mutema mabe ya le Dieu de la Bible o azalango parce que dans la spiritualité pour mutu azala un grand initié to azala bien affermi il faut azala la maîtrise autobengi le bien et du mal pourquoi le bien et du mal parce que ezali moko ya ba principe o ezali ko simba l'énergie autobengi nzambi et en lui il y a le positif et le négatif lorsque on maîtrisait yango on maîtrisait ma bena malamunde au commis être illuminé mais nzambe wana ya Bible azali ko empêcher bino alingite bon maîtriser o ezali le bien et du mal alors biku tsoyo liembu malon osanini okufa parce qu'on a tenu question tant adana na F balé qui bakufa yé mais bakufa spirituellement spirituellement beaucoup éléments nzoto bozo vivre mais esprit okufi bon la ça partie ni la Bible laxi o baloba ki bakufa spirituellement exact bakufa yité donc premièrement un à lokuta pour maloba loba ki so balion bakufa te ba continuer finalement yekuta laquelle bon mabe aza déjà lokuta les dieux de la Bible yami balé empêcher bango ba ba vérité mais la Bible na ba personnage biblique mutaza mutema malamu koleka Lucifer a Bible ati Lucifer a Bible aza mutema malamu koleka le Dieu de la Bible pourquoi parce que a se symboliser le rôle serpent et le serpent symbolise mener la spiritualité surtout but de définir c'est la connaissance le serpent c'est la connaissance et a même libango connaissance à travers Ève pourquoi Ève parce que Ève azali maman mutazali na maîtrise ya mokili mutazali na mayele ya vie o etambusaka mokili et après si connaissance papa ça biso moi 3 minutes au clôturer papa après si connaissance wana o eko permettre de maîtriser les biens et les mal et à transmettre en pas Adam pourquoi parce que maman mutapé sa vie maman mutatombola maman mutaedikaka parce que yango Ève a yambi yango à recevoir yango vie wana bomo imabena malamu ba fongwa mimisu après si yango pas mobile ne ezali Adam a éduqué à fongole miso a pesi bomo et lorsque bazu bomo ba maîtriser yango bazu o ba bengi la connaissance nzambe ala siliki il fallait pas ignorant ba se rendre compte que baza mutakala ba se rendre compte que boye et nzambe wana tombo ki amola ki la bo mabe pour mona keza mutema mabe alingaka batu ba fongwa mate alingaka batu ba zo connaissance te donc Lucifer ndekutu na kati ya Bible malgré za ba histoire lokuta eza ba mythe mais Lucifer ozo beta banka na mythe na bango na tourner na croyance na bango
Nzambe ya malamu selon la Bible, selon la religieux, malgré que c'est la fausseté, c'est Lucifer. Les dieux de la Bible ne mouté mamabe. Matondo mingi mbuta Nzambe ya malamu selon mbuta makie senenga lobita watangi Bible abi ezali bongo Lucifer. Mais parce pourquoi que Lucifer? Lucifer. Lucifer, elle est l'axe porteur des lumières. Elle vient du mot latin. Et la lumière, c'est quoi? C'est la connaissance. À transmettre bango connaissance. Il y a un ami bimisi le rôle à serpent. Tant qu'il y a la connaissance, et connaissance, ça n'est pas si bango vie. Vie wana et pas si dieu de la Bible. Kanda ala kele bango mabe. bisope na kati ya Congo tokoko lobela pe Lucifer na kati ya Congo. Na lobby bien beau. Pe question na ngai eza wana na bite ke pona yo lobby bongo. Na bi ke bisope lokolo ya porteur de la lumière. Bisope mutu oro même la biso lumière toko benga pe Lucifer. Mais d'abord, c'est quoi? La lumière, c'est la connaissance. Très bien. Non, mais la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est quoi? Biso toza ba religieux. Biso toza la ancestralité na biso. Et qui manque wana la connaissance. Si on a besoin de connaissance, bolanda qui manque na ba kufi. Alors message à souka pona ba congolais, pe ba ko retenir nini na mae o fumungimbango apesa bango lokola ba bilembo na kati ya prophétie ya mbanza sanda. Baloba ba guerre et côté les ma partout na mokili. Et les autres monde ba guerre ezebele. Mais biso moko toza na yango. Et puis deuxièmement, le désordre spirituel s'installera. Les autres là désordre belé, nous avons des religieux, nous avons des ngunza, nous avons des maîtres spirituels et belé au bazo sala buzoba. Sokutu bolobi na tuni keso bolu kila comme maître spirituel na Kikongo bozo yangote. Et puis ami balé. Problème musuto zana yango ezali motu ya po minute tigali muke. Biso nyonso poto bika. Tout le monde tozongi la kokende cimetière. Tout le monde se réconcilier na ba mort. Potobika batwa bundela biso za ba kufi wana milimo ya ba koko na biso. Il faut biso moto activer banto la musabango. Na contact na biso na bango. Baza na bango déjà fort. Baza activer tellement que totia bango musika, ya monde ba pe ba croiser na bango maboko. Mbuto lingi mamba ba kufi awa na niveau moko. Mais oui. Kaore kuna peuple nezo sepela na ye ezo betele maboko. Batika lo ke cimetière morote. Mais est-ce qu'on a eu le Félix Tshisekedi peuple azongela yo. Mais na yo le romoko. Tela ba onko lia, tela ba onko mai, tela ba onko ba la batanga kela si bazo rasoso ba beli. Mais na yo le cimetière mbuto. Na yo le romoko Traoré ba stabiliser moko na bango. Est-ce qu'Afrique est biki? Est-ce qu'il y a un cimetière? Est-ce qu'Afrique est biki? Donc biso soto ke cimetière Afrique est biki mbuta. Congo ezali destin ya mokili ya Afrique. Mukolo Congo ekobika. Afrique mon bébé qui peut mokili biki. Mais moko ba pays ce que biki. Biso to biki te bref bango na ba stabiliser mo na Congo. Soutiende. Matondo mingi mbuta. Bakanga be glizo, bakanga be glizo. Bakanga be glizo ba pasteur. Batu bati ko kende be Traoré kanga église. Te ceux qui na Chine, mais ceux qui na Chine, ba chinois ba comprendre ngo za ki bonzambe na bango te. Ba chinois ba comprendre ki bonzambe na bango te ba kanyi ba mosquée, ba kanyi ba paroisse belé. Toke na travail. Ben oui. To sa bilanga. Nous devons faire le travail. Mututu bena Congo nyo sofa comme autonome. Tous on a besoin d'autonomie spirituelle. Toko dépendre quand on a ba salité na ba kambité na ba pasterté. Yo mo refo ba peso mayele ndenge nini ya komitambusa spirituellement, physiquement. Yo to benyango les sambi là, c'est le travail. Être en harmonie dans le monde invisible, savoir rassembler plusieurs éléments visibles et invisibles pour que ça la loi de la dualité zola. Pour atteindre un espoir moko na makambo bazomona mo espoir. On a espoir na rosala sentiment te na rolo baté espoir mais po bobika faut ba ndo benga kimbango mozali matondo mingi bozongela bato bakufa na ba mami wata matondo nabi ke choqué mbuta seki matondo mingi bozongela fumugimbangu ekozala malamu mingi émission ya biso ezali tellement kitoko topesi mbote na papa dessous de Genève papa livre sacré Fumungoma topesi mbote na mama Sara Masonama esikezwami papa Masamba pona nito topesa mbote na prophète Soya depuis Kwilungongo prophète moko akomela nga tango nyonso prophète en tout cas na pesio bambote belé prophète Soya depuis Kwilungongo ngai na bino soki kwa tulenda zongite tokutani lobby ouais tokutana lobby pourquoi tulendo pe na bakombo botanga azati maton maton
kasi baye ya Kongo balingaka bakwena bango te batikaka bachasseur babomaka bango ndenge batika bakanga prêtresse kipavita ndenge batika bakanga mfumu kimbangue ndenge batika bakanga baboma batumbanga lumumba na muzeka bila lobilobi tozana mingi ya kolobela esika nini o bancetre na biso bautaki tokundola buso mbokango kitoko mbokango mokengeli na ngokoli kasi baye ya Kongo balingaka bakwena bango te